maison mère. Moi, je ne suis pas d'accord déjà dans le comportement au deal. Donc, moi, tant que les représentants de Wenge Musique à maison mère, en Europe, et présent à tous les fanatiques de la musique à maison mère, dans un interdit au deal, elle ne peut plus parler le nom de président JB Nawera Nababuzo Banabango. Et nous, l'orchestre, nous ne sommes pas au courant. Bêtise les propos tenus par Odile s'engagent qu'il y a Odile. Parce que même Odile, on les connaît dans la télévision, c'est vie privée à Moutou. Et au Salani. Est-ce que mon attend guerre ya wenge zaka sankasa le katanga vie privée après ya to so mona tango na blaze élément à le katanga vie privée après ça président Goshuzila na kato mwa mukie Odile Manzaka apparemment c'était par rapport ya sortie médiatique ya Roger Ngandunga lobi que non bon so ba yo beta na président JB Pierre ba beta concert la ba ndenge ni lokola Michael Jackson ah d'accord nous féliciter déjà Roger Ngandou merci lokola Roger Ngandou reconnaître que Weranson dans Michael Jackson de Weranson c'est l'artiste le complet, il y a musique, il y a Congo et puis en Afrique. Parce que tant qu'on dit que le président JB a remis la musique, le là, Michael Jackson. Donc, vous allez qui est razate. Donc, le président JB, est-ce qu'on Roger Ngandou a rôle, place n'y a classé le président JB. Donc, qui est le président JB? Qui a respect nanga, tant que ceux qui n'ont porté parole. Moi, je suis un président de fanboy. Je suis représentant Ouera. Ce qu'on dit là, qui a le président JB. A remettre la musique net ouais a remettre la musique le quoi Michael Johnson te to suspendre au dire mbala moko donc à moment na Roger Ngandou lobaki eza quoi au kitisi président JB au tché déjà na rana yé que président JB dans ça wera yango na siko moni sortie médiatique peut-être Odile Manzaka mais Odile azanga kine mayele na maloba ko répondre Roger Ngandou makoyiko que finga président JB te donc Odile fallait afinga muto aloba na muto yo alobi na yi la personne dans le bien zanani Roger Ngandou pourquoi le ko finga président JB président Jiba mérite. Pour président Jiba, camarade, il n'y a pas ton aïe. Ce que vous suspendre au deal, nous comprenons bien. Parce que suspendre au deal, il y a un message à cause de l'émission, na combo à BCBG. Surtout, qui est moutonnier, surtout l'orchestre. On a sur les canaux combo à BCBG. Kalobake, président Jiba, et puis toi, on a des. On a couvert les artistes là, biso. Jiba. Vous faites la paix mingi, pas problème, pas problème. Non, et ça pas problème, c'est la famille à Batou, bon, on a tendance à Batou. Bien, on a créé pas problème. Oh, toujours on va solo non, ça les là, Batou bazolé là. Tu le bien to partager mawa, na ba o bazolé. Mais c'est ça, mais tu analyser fait que non, maman, ezali kama liwe za pe la famille à Moutou na ba oyoka yango. Ouais, ça bon, ba yebi pe yango ata ba oyoka. Voilà, to ba émission to sola. Na bino ka Glody, Roger Ngandou, Bogis. Yaye pendato solo là. Na lingi na tuna yo muto talaki mariage ya mwana ya Weranson Gladys otalaki on a pays nini otalaki on a commune nini biso bato na Angola otalaki mariage wana na Baïro nini mariage ya mwana Wera elobeli yo nini ndekonanga mariage ya mwana Weranson elobeli yo nini ete yo nini leso nini oyo zwi na kati ya mariage ya mwana Wera na eka na expliquer bino bayaya bandekonanga omonde balobaka l'humilité précède la gloire na simplicité na vie yango nde nzamba lingi batu lokola ba Wera boy Sylvie Mapata, félicitations. Ya Noël, félicitations. Au boko li bana na bino toyoka bangote na bar moko bazo mena na boîte moko toyoka te to monaki oh Gladys to monaki exaucé toyoka ngote. Bana ya Wera ba pété ba champagne toyoka ngote. Mais to zaleka koyoka mwana ya Wera a distingué, distinction, a saliboye, a gagné, a tangi. Félicitations. Félicitations ya Noël. Baloba ba misise batangisa bana te. Bana ba misise bazaka ba bode, ba bourrique. Mais yo lakisi yango. Ke bana ba misise baloka bana nyonso. Otangisi bana no kitoko. Bana no mibale. Ba moko abali na yebi ke un jour mususu wana pa ko bala. Weranson azala mbongo, Sylvie Mapata azala mbongo, bazala mbongo oyo.
bakoke kosala mariage à moi na bangata na palais du peuple bakoke kosala mariage à moi na bangata na salle moko ata la memilinga ata wapi po ba sepesa mokili po ba sepesa yo nanga mais nazaki surpris ya kotala mariage ya mwana ya Werason présentation ya mwana Werason eleki na ndako na bango na lopango na bango na mbongo Werason aza nango mariage eleki na lopango mariage eleki na lopango lelo oyo biso to koma mariage il faut na luka sala cher il faut na luka na prouver batou ozo bala pona yo moko te ozo bala pona venir no te mais ozo bala po batou ba mono bali ozo bala pona ko prouver mokili mais mariage ya mwana wera eza leçon oyo mwana yo il faut to landa Werason on tuko beta na Adidas Arena akoti simbonga koka ko sala exploit pour na mwana na mwasi o mokili ba mona ba mise msusu ba comprendre que mwana ya wera mutabali Werason pas a misa papa mbate mais atalisi bino kaka simplicité na pamboni faire Patrice et si kazali donc, on se sentir moko cohésion. Ami d'achati aye mutambongo ami d'achati. Maria Tumba kota oyoka. Ami d'achati azalaki na bagarde corps mais oromona bango pembeni wana te batelema wana ndenge yo batelema kita simano na mariage anikete. Ami d'achati pas na bagarde. Ozo mona ke ami d'achati patron na mutambongo mais aye na suki ya arabe na mariage a mwana na ye. Alakisi bolingo aye simple ni ata bijou na kingo no ozomona aye mariage ya mwana na ye sengo na simplicité makasi bato aboende nzamba zolinga amida mikitisi talaka sankara ye ko pesa amida 500 francs. Après, si m'a suivi 500 francs. Mais, ami d'Asengele, on merci. Ya mariage joigne le bel l'autre. Moi, na Werason, abali na millionnaire te. Pour bide bomanda causer la ba millionnaire, voilà ba misem sur le roi papa la ngaye ban il faut na bimisele milliardaire. Il faut na bimisele ce qui n'ani mo konti mo roboy. Mais moi na ya Werason abimisi di biso mobali na ya tali garçon o aza pilote a mayele belé na pot muto mobali ya mayele to na venir rebelle ngapende na tangi mobali na ngatanga to kosala isu ya mingi liboso aluki mutambongo te na makoki muke ya mobali wana Werason pa tali tike mwana na ngalingi ye abenir bana atana ke intérêt que ngaika gradi ou bien Joseph voyait dans un mobile ya mbongo ebele pour nga papa nete na félicité couple ya Ngiama en tout cas maman Sylvie na félicité tala mwana Werason ndenga bimi kitoko tala ndenga lati simple na mbongo bazana ngo tala simplicité liputa na ye batongiseli bacheleka babiloko wana simple comme bonjour maquillage moko simple abimi kitoko lokwa bonbon aluki na ye midi à 14h te simplicité ya to beta cassette na simplicité bino ba influenceuse moi lokwa mukie il faut bon luka bo sala ngo soki lokwa ndenge nini moi lokwa mukie il faut bon luka bo marquer batu soki ndenge nini botala kaka exemple à suivre yango papa zana mbongo maman zana mbongo ba relation ba na mbongo mais simplicité bongo tala place o bazo pesa mbongo a gladi tala moi ki sangala wana ba o chambongo na kati ezokota ba dollar mais ki sangala le bino bozo ke ko luka ba vitre carnet ba vitre po mokile mona yo ti ba o chambongo il fait mona na ba vitre wana non bible lingi bongo te. L'humilité précède la gloire. Bibelingi muto aza romi kitisa. Yende nzamba otombola ye. Na loba kango bato bakenda koluka diamant.
bakomaka salite bato balukaka cuivre bato balukaka or cobalt baminere nyonso ezalaka na sa mabele. Pourquoi batiango na sa mabele? Po mutu fami kitisa aluka yango soko ozwi yango tombwami ezalaka leso mobimba. Baminere nyonso ezalaka na se ya mabele. Nzambe pourquoi ye batiango na se? Il faut kita obuka oluka ozwa tango obima gloire ya Nzambe tombwami. Elobaka ebele ya ngai na yo tozwa leçon en passant. Soko sepelaki na gladingi ya makomante. Soko sepela na couple na bango bino bato bozo finga mobali. Babi ya leka komante. Ti ozo finga est-ce que moi no bali? Leki no bali na famille na bino muto bali. Bino bato bo yaka na ba faux compte ko finga. Na sina lobaki peuple congolais zwa makasi avant ça la remarque. Avant au conseiller mutu. Oye baka koloba félicitations. Bon félicitera bato. Na yebi ke toza la communauté ya ingrat. Toza la communauté ya insensé. Mais tozwa ka makasi ya koloba ka félicitations. C'est important. Na ye Jesus kolobela. Président Wera son. Président Wera. Ajo yo komi na ngweza age ya koswana kateba yela ko makambu te. Bo komi na ba age il faut bozala batu moko bo sepelaka. Bozala toujours joyeux. Bozala batu moko bozo sepela esengo ti Nzamba kozwa yo. Osali mingi Wera son poso continuer kosala. Wa odile mandiaka. Soki odile mandiaka. Baza batu oyo il faut opinir bango. Ponanga odile manzaka wana il faut la suspension. Ako finga jibe piana taza na droit ya ko finga te. Ba sankara ba sekisaka. Yo kasi sankara soka za ko finga jibe piana. Anga pousa la pembe na mida. Anga pousa na te. Amida chati ata ba kabwana na jibe aza papa ya bana na ye. Ako linga muta mankete. Nenge mo pe jibe linga muta manka mida te. Odile manzaka il faut sa suspension ça muta ko finga te plus jamais. Ba sentiment wande ni forme nga komi yango zo senga ya finga yango ba sankara baza ba driche sénateur baza ba molobe ya makasi ba driche sénateur. Adriche sénateur soko tali olobi non porte parole. La trésor lumière mu colonie no so yoka trésor lumière finga jibe ndenge odile manzaka lekani. Na forme nga komi pote bongisaka me poto ebebisiye. Nyabita pakolaka nino dile manzaka elonge komi na unje ngulu balongoli poso batie na mona moto. Salut, bonjour la bande de cognos de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bellard Production, ba fanatique ya famille Bota, ba koma ko organiser chaque année pour ko award ou pour ko honorer ba artiste ou ba sepelisi bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa no eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezo salama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati
contacter biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botita la bébé oh kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 sengando yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te